Oui, allô, bonsoir la famille. Hein. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom, naba homme de Dieu. Shalom, naba chantre de l'éternel. Shalom, bisika, bizubino, boboto, bondeko. Nakati ya mabota nabino, bandeko nanga. Vraiment, besoin sur les baobas. Voilà, moi, copati, moi, copa café, et ça l'ira bien. Vraiment, pourquoi pour moi, vin blanc, vin rouge, ça dépend air à laquelle, au landala danoise. Voilà, bandi qu'on a au bon mon aboyé, pour bêter ma bacoute, ils en ont jus, hein. Est-ce que quand ça vin rouge, non, non, c'est du jus, mais c'est bien aussi de prendre vraiment le vin rouge les soirs. Bandi qu'on a, surtout, bien, on a 50 ans, avant qu'on a la forme, mais là, moi, vert, moi, vin rouge. Et ça a bien la santé. Voilà. Donc, matondo na bakimbangiste. Yenge na bandi konapisa bundu dia Congo na église en PV à Longo. Tout tendance confondue bambote belé, sans oublier bandi konapisa témoin de Jéhovah. Et puis salam na bandi konapisa ba musulman. Bandi konangai vraiment na moni vidéo moko batindelinga. Tamsu yoko elelisa ote menga elelisi ngai. Et ça n'a pas makasi. Na comprendre te poani na leli. Et ça n'a pas mawa. Na ebite. So eza vidéo à kala. So peza sika. Mais bino bobo yebi. Pananga eloka kalizala te ya sika ezalate. Ce qui est sengi ke na la kisabino na la msa conscience. Non la msa la mo conscience. Vidéo à salinga pasi makasi. Alors na ye vraiment na mawa nyonso. Bande konanga bo bambara mabanga te na yoki nanga ka mawa terobera emsu mawa na ngai yangwana ka nde muto e osalake bo bambanga mabanga bande konanga ba obino bolinga kofi ba obino bolinga ka mama soki mama si bo benga kae bande ko bo bambanga mabanga te mais to lukande bo sala ba cagnotte bino bo sala ba cagnotte to sala cagnotte ba ofinga bana ya fali bo sali cagnotte moi c'est fali azana zemi mais azala na poto aza propre mais bo sali cagnotte to sala cagnotte pa na mbutu boye bande ko za pe bien tam susu bo ko sala cagnotte ngate bo pesi ngate bo luki ta mbutu mo boye na Canada aluki ndekwa kofi na komba chéri to sala cagnotte bo sala cagnotte bino ba fan bandi ko saninga pasi eza nini mutu lokola Koffi Olomide Koffi yo pena ndengo za wana mbongo yo za nango biso to za na biso nango te biso même toko telemata même pas valeur ata muso alinzaka na yo na mbongo za nango to ki parité ko to so somba so ndako na États-Unis Koffi komo ko tika ndeko no bongo yango Canada ngo bande ko boza kuna na Canada banda mwana wa Koffi Alexandre balobisu garçon musususu babomiye nzoka ne Canada ngo ezala nango mboka mabe biso atokoma tokanisa ke kuna nde likolo ekweya munye soka aina okenanga na Canada na kenanga Canada na sala boye Canada na baluka boye Canada nzoka ne na Canada ngo makambo na ba deka tomonaka bato maboma bato salite bato boye bazala na balabala bande to sunga bande ko na biso muta ko zala muta liboma mais aza propre parce que famille botie propre bino bolakisa ndeko ya nani ya Ken Piana azaka so na problème mais ndeko na monaka e propre Ken Piana bravo bozoka ndeko na bino bosokola ka e botiaka e propre mais nga na moni ndeko Koffi Olomide bandeko na yo sabino na leli na yoki pasi eza nini bokomisa ndeko boye Koffi pona nini kokomisa ndeko na oboye ya na bengi oya Koffi pardon yaya na biso zaka soki ya rufa soki ya rufini soki nani ozaka na Londres to solano une fois oyebi ke na linga ko makasi ozaka na taille kitoko komo kotika ndeko na o chéri boye na kati ya Canada boko zuile ba docteur boko tche na centre fermé
Na mona kabino bata Kofi awa. Tam Kofi basonaka na baba baswe. Bo bimisa mwana ya baba baswe. Bo Kofi kutu osala na même au seka. Nous avons Kofi derrière toi, tu caches des grandes choses comme ça. Kofi nga na mona na ona miso. Ezate mutu nga moko. Joana bande ko me train à partir de Danemark na kende Malmé. Jour ango il fallait la sala 1 heure du temps ya repos kuna. Na komi kotambola na centre Malmé. Na mona no azaki soki pe ezalaka Elvis soki pe ezalaka kombo nini azolo kota ba cigarette. Azolo baba makamba miziki funa beta miziki bo donc un fou Kofi mais azala moi propre mais nga na moni na chéri na moni kaka zolo ya mamami soki te na moni kata zolo na te na ondima te kaza ndeko na yo po na ko ndima ta mukolo mote na ndima ke ndeko Kofi akokoma na niveau ya ndeko wana po ni bo sala boye. Surtout ndeko na mwasi ozala awa mwasi kitoko lataka kitoko ba soirée bandeko nga motema bapesanga na okoka te nasalaka ba ambiance nasalaka ba lolendo Kofi awuti ko uta awa mbala liboso soki mama si aya na Londres beta miziki ya balati mama si kuna bimi lokola bakomo benga bango ba famille royale na mona famille royale moko te batika ndeko na bango liboma na balabala Kofi na mona te na mona te oza na mbongo oyo koki kofutela ye pe kuna boza ebele na famille bokangi ye mwana mobali ya liboma aza na telefone cela veut dire kazali normal ezaka elo mobo ya muke ezotungisa ye bokolukela ta basai na nzambe pa Kofi osali boye po nini ko otika chéri boye po nini yango epe chéri yango bandeko papa oza na bana te bana ya chéri na Canada botika papa na bino boye bandeko pasi bolaike bo partage sore komeli Kofi ayoki ata kolela mama la danoise asali quelque chose yaya na nzela na okopambwama sore komeli ndeko na nga mwasi nalingaki mingi mama Rufa mwasi kitoko ta evanda yaya sunga cheriko pardon na muke ozwaka na Londres awa sunga ye luka batu na Canada ou po zuye kaka osukoli ye bien oye na ye awa na Londres obandi okipe ndeko no j'espère kaza canadien aza na mukanda ba Kofi bosala boye te ou bien bozuye bozongise na Kinshasa kuna akiovanda na ye na Johnny kokuna tamso kuna basai na nzambe bakozala balongoli ye molimo wana ndeko na bino mobali vraiment koma boye Kofi na mona yoka te obike na yoka na ngate ke Kofi azala na ndeko liboma na yoka te Kofi na yoka te eselinga pasi eza nini yango na basi yango bobalaka nga na osala yango te na mona pe aleki ya wifi aza bongo baleki famille ya mobali nange eza famille na ngai parce que bana nanga baza na famille wana famille ya mobali nange eza famille nanga na kotika jamais na mona leki ya mobali nanga azotelenga na bongo na osala yango te même mobali nanga lingi te nga na osala yango na ndenge nanga nakokenda ketikele biloko na tikele bilamba na lambi na osala yango te mama si oza biso bamanyanga tozala basi ya luzito biso bamanyanga balobaki oyo kosangisa parce que oza mwasi ya monyanga alors na oye biso mama si kosuka kaka na mama Rufi na wana te ba Kofi babotami ebele oza na semeki na yo aolala libanda aussi longtemps ba chambre na Montfleury kuna ebele ezangi bato kolala yo moko pe mama si oza na ndako kuna kitoko kuna kota pompage kuna koto bomba abana obota kolinga olakisa bato te ozala no na bana so po bombela bango nini yo moko abto yebi ya sale fort na mona botindela nga video musubolo baki mama la danoise wana ezalaki ya kala tala siko akoma boye po na monika batindeli ngai batinenga baolobeza ya sika me na moni telefone ezalaki nango neti modele akala nayebi te
Et Kofi Nzambe. Donc, on met l'émission T, bande ko salinga pasi na mote, maneti bachenga mbele likambo nini, likambo nini ndeko mobali, ndeko Kofi ye mama moko tata moko, ah Nzambe nanga nini ba réseaux sociaux, Nzambe baki ko filmer ye. Nzambe nanga ndeko Kofi ye. Ndeko Kofi ye yo bandeko zela. Ozela mo iloko na oyo na uchi kosoko iloko ikomo sunga mama Nzamba lola nemte so na chango boye ezandeni kobima mabe to chango kana mulai bandeko ndeko Kofi yo Nzambe no sande a chance oye bana pe kombo te loko eche kombo mutati bandeko te bandeko bozela na sa boete na tinda ona kombo na ngamoko na boyi bomo na kombo mutatinde linge sa kitoko te boza na tinda ngo epa na ngamoko na olaksela bino ngo epa na nga voilà na laksa bino parce que nyonso kobima mutatinde linga quand même apesi nga confiance on est église te ce qui problème ezali okoya l'église bande ko bozela boyo kango pie bande ko nazo ebate point éclairage ebeta kaka soko tiamo sikonga mo point éclairage ngo ebeta ngane longité et refléta kana bakata ba vidéo sikona ebiti so akuti ebimisa demo bimba ana katikati ebimisa ni boze Nzambe monde ni pa nga mo na obima bien Nzambe na ebite bon bande ko boze ana chila bino oh là là. Voilà, bon, on kangi na ochango pe na suka alors, a suka émission bo like bo partager na suka émission na ochango kuna bo zongo bien mutako kata na so mutalinga sala analyse ou bien son ndene bande ko ndeko mo pa ondenga zabongo boke ko mona kiazana ndeko mo wa boy bon bande on a été likolo bon na nga osimba na posa osimba te yesu ozana éclairage dans les années ozela sport aza pe place on ba filmer za moi molili ozela na ochela bino na suka émission na kata partie obomo na tia bota yi wana so baki moi c'est moi qui ko filmer boy bon to chata alors to banzi bolanda isayo teri église ko salisa yo teri e kolongola biloko wana nyonso oyebi place église ezali yakana oyebi place no yamba asali onini akoki kosala eloko te akoki kosala eloko te aza Nzambe te ya botaki te aza na bana na ye aza na bana na ye yo landa ngai na église sala mikolo mibale landa ngai na église teri landa ngai na église teri yaka tokende na église teri what. Et puis, tant que vous avez un cellulaire, puisque tu es cellulaire, aux autres là, vous avez un téléphone. Téléphone, vous avez un téléphone. Télé. Ça va attention. Non, tu te la bangote. Non, tu te la bangote. Non, tu te la bangote. Non, je n'ai pas l'argent. On a 30 ans au Canada. La fraternité comme on l'a dit. 30 ans au Canada. Oui, mais vous savez qu'il y a un profil. Oui, bien. Pendant 30 ans. Pourquoi tu es le Canada? Robert a deux fois au talent. Il y a Robert pour les autres. C'est Robert a dans ton programme. Pour toi, pendant 30 ans, avec même pas 4 fois la vie là-bas. Tu as papa, Mayo? Ah, papa, là-bas. Ah, maman, Mayo? Papa, pauvre papa. Oui, maman, ça va. A toi, là, quand il y a un peu de
Maman a voté maman pauvre dans la vie. Alors il a moi on a vana c'est calaté. Oui, ce qu'on fait. Moi dia mami a sa pousse. Ani na nga ite ko sala ngamabe na butu. Azo kisi. Dans les émissions mon boy, garçon mon boy musicien. Alors ça va na ya, azo lo ba la télévision. Abia toi ni ya wana toi ni wana ayebise ke so ko ke loko awa le baba kamunyo so esala. Imagine toi. Rafle na yo wana. Tu as maillé les boys. Ah non mon rêve ça va. Ya na yo boko mutana ba to sala ka yo boy. Ok vérité. Bande ko bolimbi sina ko kana ngabo la sabino tenga na ba ikireka ko zo landa ezo chata a le Dieu le tout puissant la gloire avec ce que déjà comme par d'autres faits qui osent aussi que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à ta délivre de nous mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hey. Mame Zulu etizakamanga lendi sanga minda mieno kaya meso bubalongo baiswe kaya meso bubalongo Zulu etizakamanga lendi sanga minda mieno Zambira ngai Kofiolo midenini Kofi bande kosunga chéri Moi mobali maele boy bande kopona ka molili ya makolo nyoso salite Zambira ngai au téléphone bande ko wana de mama mi akufi ezali kambwa kala te botala yeba soko otali bien komona ezoloka ya mama mi bandeko poni bosala boyeko boluka yeko boluke na Canada s'il vous plaît je vous en prie I beg you papa tala nde tosungaka bato toyebi te omonaka motu bango babimi basali cagnotte nga na omona ye liboma te Aza normal bandeko nanga mutu mayele azopesa explication ayebi kende kona ayembaka ayebi atalaka be mission bandeko eza nini ezaka eloko moko mukende kona biso abongi na Nzambe chéri o aza mwana muke mukolo suki na epeza kaka mwindu bandeko koma barasta mama rufa apendo zobena telemana dance nzala ya oyana oti uzaka mwana suka nazana ndoi nanga komene zaka Rita na biso ndoi na ngai mwana lemba ya Rita Rita ndeko Kofi yoka kolela na ngai ndoi na nga kutika chéri boye te boluka ina Canada bato Canada boya mite mabe bino ba na Canada boya boza bafana Kofi bakuna te botika leki ya Kofi boye nga mukona mwana Kofi na pesa ye quelque chose na tika ye bongo te na bise tiko lokota ba cigarette zwa ke esomba akipa na kiosk asombi soko lingi pe mutu bolinga pe bandeko na bango penza ba kongole penza inga na suki na ngai awa Umweza nini mwana mobali oyo penza Nzambe nkulu Oh Yesu Masia mwana Davidi Nzambe na ngai chéri eza nini yaya osalaki nini osimbaki nini omona nini nani asala mabe anduka mutu asala mabe mamba mutu asala mabe biso mpe tosambelaka makambo chéri mutu asala oyo ezongela panda ye tozongisi maladi oyo tozongisi makambo oyo so pa expéditeur au nom de Jésus Christ de Nazareth chéri mbulu ekosila te mutu asala yo boye ye pe il faut akoma boye plus que yo
yoko bonga to zongi senge pa na ye parce que ça normal te to ndima ngote papa yebisaka oni L'église église. On est qui église soki azoloba elongi ya kofika église ekosalisa yo Thierry église ekosalisa yo tozongisi nyonso wana nyonso oyebi place église ezali yaka na grand frère nanga oyo ayembaka toyebi asali yo nini yaya akoki kosala eloko te aza nzambe te abotaki te aza na bana na ye yo landa ngai na église sala mikolo mibale na église landa ngai na église tokende na église mami zwa ye kaka bokenda dimi na yalobi problème eza te et puis ndenge bayibaka yo te liboma ya Canada asalaka boye biso bato maboma na biso na Londres bazalaka propre boye te téléphone boyebi aza mpe na telefone na ye sala attention naotindela bango te abi yo filme ngai otindela bango naotindela mutu te non je n'ai pas l'argent natindela nanga mutu te Thierry eza biloko oyo nakolakisaka yo ere okoma bien on a 30 ans na Canada nafréquentaka millier congolais pendant 30 ans na Canada alobi na fréquentaka millier congolais te yaya fréquenté sungaka Thierry bato bafani ata yano bakotika boye te kosala biso boye te ko bandeko nga sikoyo ata sikoyo namoni mama si ata namoni yo naomoni okachana na wachana ata namoni kofi naomonaka ndenge wana mama akufa place na banda otya na motema na ngai ata namoni olati kitoko na otaloka boye bosinga bondeko ekata na te ndeko nanga nini botika ye boye 30 ans bato kuti baosala banosi bazoluka bandeko na bango ndeko na biso akenda poto abunga tozali na ndeko na biso boye me bio mpe ya ndeko na bino yeyo na Canada boluka ye komona ye Thierry le petit frère de Kofi qui habite au Canada bandeko ntango namoni nazoka nzoto neti mai na makila esili nazondima te nayoka pe te lemso bino si boyoka bocomprendre mon émotion ngamba liboso mige nyema yo tala yo mto osola na Kofi olio tongaka waze kwa tala yebisa ya kubongisa ndeko naye migi yebisa yo olio bengaka ozana numéro ya telefone zwa oyo partager tindela Kofi olio oyo akakotongaka no ba waze kwa tonga na o Thierry oyo boseka mwana ya nani ya baba baswe mwana naza propre pardon koleka oyo koleka tonton Thierry Congolais, la famille est sacrée. Famille est un seul corps. Ceux qui moko azobela, boyebi que ça la passe. Bandonde bomo na ona sabe mission boy. Na pasi na e, na pe na pasi na ngai. Nazana matanga, na kufeli neve na nga propre. Guy Kinzonzi, moi na mbinza i peine. Papa nae, il fit le professeur à l'université de Kinshasa. La maman de Guy, c'est ma grande sœur propre. Il y a Joséphine, mes condoléances. Courage à toi. Ça me fait tellement mal, tellement je sais que mais ça me fait tellement mal. Je serai là en Belgique. Ça au crâne. Courage, ma grande sœur. J'ai très mal au cœur de perdre mon grand frère Guy Kinzonzi. Pardon, c'est mon grand frère en âge, mais c'est mon neveu. C'est vraiment la famille. Les sangs de Guy, c'est entre mes veines ici. C'est triste. Na komona isusu o so mwana mbinza mususu yeyo. Ayi okomela ngali boma a. Na ebite Kofi pentata ngoliaka. Tango bokende bosalaki bokutani na ba na sindile kia kuna na ndako bozo bina. Bande ngana okoka te. Nzamba sala ngana bolingo famille makasi na okoka te na mona ndeko na ngaboye. Na sina ke Canada.
na ke penza na ke ko solo na ye na ozwaye ka na esprit malembe ata bakatela ngai suki basokola ye batia ete na centre fermé so bosengi baotya ye Canada ngo pe na webeki bo Canada ngo ebayise ngai ye en tout cas pardon mboka pe so pe nano okoma te likolo ekweya Kilendi ko Canada pardon bolembi singa to yoka 30 ans asali nini mpona mérite vie nzambe na pardon mais bayebi kozala eki akofi bayebi te bayebi oza mwana bayebi koza mwana mama abinga nalobaka ngo teke na aleki ya kofi mpona kofi alingaka ngai te ngai mpe nalingaka ye te bongo bowelela nini leki na kulutu bokoka binemi makasi boye après bolobi ono kofi azali soki éducateur de masse non aza légende soki légende na biso légende nango na leki ya boye botika bato ko pardon ami pendant 30 ans tu le connais Canada Robert aya deux fois kotala yo ya Robert pour ça c'est pas pour toi et baka auto comprendre te Robert ya Robert na biso bongo ekotala defo tiki eboye ya Robert abi ya Robert ya kotala ye defo ya Robert kotika ki epona nini bozwa eboya neta na France ko ya Robert defo momboyo kotala ye bongo tiki ya koma boye mwana mama mi botika pena mwana mama mi boye na papa soki agbeba boloba soki agbeba Kofi na ebiso yaya Kofi Olomide Kofi kombo nezaka Kofi te ni de près ni de loin kombo no pezaka Olomide te ya mboka na yeba te so popesa bana no bakomba Olomide pe pona ni bande bomoni kombo na Olomide eza nango kaka surnom elaksi homme des idées bande ko benga ye bakati ngo Olomide eza ni da famille na bango aza na bakombo na bango bagbema oyo bagbema bagbegegbe bakombo na bango aza na bakofi wana te eza nango bakombo moko ba surnom alata pe koma Olomide eza nango mboka na bango te ni ya ndoko na bango ni ya tata mwasi na bango te elaksi homme des idées Olomide homme des idées botuna ya koyebisa bino akokwea ku place azali oloba yo mwa mwasi ayebelinga ndeni Olomide na yebi yo bien bato nyoka yoka na mutuno Olomide moni bato nyoso to wana bavanda na mbinza o beta na bango ba scrabble o beta na bango scrabble parmi moko na bango abala na famille na biso donc yango na yebi sio donc voilà biloko aboye penza to loba te oza mutu munene na mboka ekoleka te même ngai oyo kutu tala kutu Karine Pandora tala animation ya Karine moi kipungu mpungu moko boy mais mama na yabela liboma baleksango na TikTok bongo siko yo bazobengo légende pardon bandeko 30 ans ya Robert soki dans ton programme, belle Kotomboka te. Pour toi, pendant 30 ans, avec même pas 4 fois la vie. Kofi a benga et pas même 4 fois. Kofi nini. Kofi. Nous se kakawa nous zubi nous se koza na chéri. Ya cheche. Obaka kae. Na yoko boka ba Roberto wana neti ya ba roka so ba Roberto na yoka neti oboka bango ba Rufino boka ba Rita na ngando inanga ya ka Canada ko osungela biso ndeko angezo sala nga pasi neti na zwa ye na sukola ye na kate basuki na bongisa ye kaka kuma propre na miniti ayaya bino pe mutu ba boze bele bo futela kaye place centre moko boye ba tchaka bango boke na Canada ba tieye bozo tikala la na bilambe bele bo na balabala siko place ngo kutu atie moi téléphone na charge so pe bana ba benga kaye
Kofi 4 fois na ekoka te. Banda komi boa seli 30 ans na Canada. C'est quoi ça na agini? Ah moi na banga suka. Aza papa na. Ofinga ngai te, nga na oyo kamawa a. Papa, pauvre papa. Papa kwa ça. Atona ko ya banga ko la mona mbola ndako na ye. Mama abotanga ye baba pauvre mama mi. Alors bila nga mwana nga vana ya Canada ko ya te. Ba yusko fe. Mama mi alobai na ya vanda na Canada zonga kisasa te. Nga na préférence zonga na kisasa. Kuna nani komo eza nani? Yana bangwana mobile wana tikala kuna beta ape ba scrabble wana. Mso ko soigner ba ko cheta na scène pepe kuna vandi na e. Boye pena na nzela boye. Mama Nzambe. Mikolo bat ba komi ka bi filma pa. Alinga ngai te to sala nga mabe ya butu. Azwa kisi. Abi Kofi alingaka ete asalaka ye mabe na butu azwa kisi. Mike, you understand? Dans les émissions moko Chef, il faut que moko boya musicien. Alors ça va na ya azolo ba télévision. Abi Antoine ya wana Antoine wana ayebise ke so kwa ke loko le baba kamunyo so esala. Imagine toi. Rafle na yo wana. Na Montréal esangani. Montréal. Ya na yo moko mutana bato salaka yo boye. Bande kaza na Montréal. Msu boye ba place azate bodlo ba bata Montréal. Bato a Canada mikolo ba komi ko luka bato. Ate obungi ba leve yo ba oluka otiba omona yo. Bande ko na biso mama tondo ka musu yango. Les amis de Matondo, un nouveau cas. Boluke la biso Thierry na Montréal. Bato Montréal boluke la biso Thierry. S'il vous plaît, mama Tondo to contacter kayo. Bi wa ma boboto ya to contacter kayo. Ngana ocha kanyo to cha kanyo to sunga ndiko na biso mobile. Ngana omona boye eza pasto koti ka congolais te aya na mboka mobwa ko maliboma boye ngana liga ngote. Na sepela te. Même là, na na matongi na so na monika congolais mobwa aza bientôt mo afuna soane na tune nini. Bande onalinga te to uti musika to yako luka to yako bela maboma te. S'il vous plaît. Bosungela ngandeko bata Montréal. Abi avanda na Montréal. Là sous place au bon monde ngo bien na ko vidéo ngo na suka vidéo na nga no kangisa ngo penda clair kuna bo monde ngo là sous boni bokata botala na soka za wapi. Boluke la biso Nzambe pa. Vérité. Ba sika. La libomate. C'est le Père Céleste. Le Dieu le Tout-Puissant la blanc avec ses Azama yele makasa bi azali bomate. Is not a foolish woman. Is very close. Please help me to find this man. Basi bele baza bazolu kwa mibali. Mubali yeyote. Ozi osokoli oti marque déposé na azali bomateo. Kofili kambuni Nzambe. Mala mkoto moto abobobomiye. Poni kokomisa mutu liboma. So penyeza bakisi. Boma ikande baninga baboma kabatu. Mutu akofi na ye balie babomiye. Oh, pesa mutu liboma pourquoi? Moi je trouve ça c'est pas gentil de votre part quand même. Hein? Ah Cindy. Boboma ye bolie. Hein? Place wana o livrer ana kufaki na musique na bino. Fallait boboma na bino ye. Oli botika mutu boy bozo kipete. Hein? S'il vous plaît. Babi azana Montréal. So bata Montréal bo moniye bo bengi ngai. OK? Bo bengi ngana mama Tondo. To sala cagnotte, to bandeni to sunga e, emso to luka ba infirmier, ba zoyer parce que to li ko mona le ki akofi na balabala te. Ngana lingi ngote sanga bien te. Na lingi ngote bo limbisa ngana lingi ngote. Na suki wana to yoka na prière na ya suka. Mutu ma famille ba kofi ba ma yele moko. Johnny ko wana bo monaka. Ma yele. Côté bongo, pardon. Ba bata mayele.
bana basi na yebite mais bana bango mibali mayele pena mayele bakosuka boite ye Johnny ko bobengisa ya zonga alobi pe mama mi yebisa ki azonga te nzambe na kama makambo ebele pardon. Par d'autres pères qui osent aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à ça, mais délivre-nous du mal. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Siko ndenge eza wana bandeko azaka na banzala batuka bandeko na suki wana pasi kana boy na dia na ba mawa na nga batanga na bakisa suki botika la malamu bola émission bo partager ya bye bye oh pour la bien on makamba minene boy nzambe pardon.